Au nom du Père, qui, Papa, qui solokele lokelo, du Fils, dit, Papa, Dialungana Kangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu, trois fois disposé, à savoir Kimbangu premier, Kimbangu deuxième Kuntima, Kimbangu actuel, tel qu'il est revenu, Kangani, le Saint-Esprit, le patron de la quatrième et dernière génération. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 février, l'an 2018-19. Et vous savez, il est d'usage par rapport à notre mission dont on a reçu par sa divinité en tant que ses disciples ici sur terre. Nous venons vous communiquer des informations que nous disposons pour ce qui est de la nouvelle civilisation, qui est donc le kimbongisme. Le kimbongisme, cette civilisation qui est issue de l'action, de l'arrivée de Dieu le Père sur terre, Dieu le Père sur terre, Dieu le Fils sur terre, Dieu le Saint-Esprit sur terre, donc les trois entités, les trois grandes puissances, Papa Simon Kimbangu Kiangani, depuis le 6 avril 1821, quand il accepta finalement de prendre cette responsabilité de restaurer l'humanité dans son état premier, en faisant usage de cette structure ecclésiale qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Mais nous trouvons que le qualificatif de Jésus, de Église, est assez réducteur. Tata Kimbangu, le 6 avril 1921, il commença une action, une nouvelle civilisation. Hein? Et dans ce cadre, nous venons donc de temps en temps, pendant la pause de l'occupation pécuniaire, parce que là on est en occupation pécuniaire, on est en Occident, il faut qu'il y ait l'activité. Et d'ailleurs Tata Kimbangu le dit bien, Bolingo, Mibeko, Misala, Bo Mimi, Nzosisa, donc Zolansiku et Misalu, donc nous devons être en activité. L'activité pécuniaire, ici à Courbevoie, où je me trouve, en région parisienne, quand j'ai la pause de repos, je me permets de prendre quelques minutes afin de vous partager ce que nous avons de la part de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, parce qu'il est le Saint-Esprit, c'est lui qui inspire. Vous avez remarqué, souvent quand je prends le propos, je commence toujours, je les invoque, ils appellent, donc je dis au nom, hein, en les appelant, en leur appellation, eux qui sont révélés chez nous, en leur appellation, eux qui sont accomplis chez nous, en leur appellation, et eux qui sont droits dans nos cœurs, donc sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, aujourd'hui, on est un mercredi. C'est spécial le mercredi parce que dans le cadre du kimbongisme, le jour de mercredi, nous l'appelons le jour de Mbassa. Dans la semaine, dans le kimbongisme, les semaines telles que nous la disons dans la prononciation étrangère, telle que la langue que je parle, je vous communique une langue qui n'est pas africaine à la base. C'est une langue issue de la tour de Babel, parce que la langue originelle, c'est le Kikongo. Et en Kikongo, quand on parle des jours de la semaine, il y a le premier jour de Lunes Day, donc la lune, mais nous l'appelons le jour de Mpanga. Après le Mpanga, nous avons le deuxième jour, enfin le jour qui suit Mpanga, c'est le jour de l'équivalent de mardi, nous l'appelons Nsona. Et le troisième jour, c'est le jour donc, dans le cadre du kimbongisme, c'est le jour saint. C'est un jour spécial confié à nos mamans. On l'appelle Mbassa. Mbassa, en faisant usage de la science que Tata Simon Kimbangu a donné, le Pakundungu et le Pelekete, ou le Pelekete et le Pakundungu, qui a deux principes. Le principe de la rotation et de la symétrie. Donc, en faisant usage de la symétrie, le Mbassa devient le Samba. Et oui. Samba i sambanga, lomba i lombanga, samba i sambanga, kwange yenza, biya moyo, kinsanga kya mewa,
kieti dadanga wangenza miya moyo ngeti dila tuka meluvuvamu lukondolo sambu ilomanga ikondolo kutumvutulu kwange mfumwame kiambi ya vangado yoyo ikondolo luloloko kwangu osiangeyise mfumwame wiza wangindula mungendaza kwenza mpya moyo domaza mevozike samba isambanga. C'est le jour de mercredi confié aux mamans. Tata Kunsima Diengenda, qui est le deuxième Kimbangu, avait consacré ce jour aux mamans. Bah maman. Parce que l'humain, cette dame, qui, malheureusement, à qui la charge a été confiée pour réparer l'erreur de la dame première, Maman Kenge Eva, fut victime du coup d'état par la séduction. Séduire. L'homme, la femme tomba. C'était à l'Éden. C'était passé en Kamba. À la place du 3 février 1989. Et Ngoudia Longo, la maman salvatrice de l'humanité, la référence de la femme de l'univers, Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Aujourd'hui, nous l'appelons Marie Mwilu Kiawanga Nzitani Diangenda Lufinama Francina. Cette maman-là, cette dame extraordinaire. Celle-ci. Mama Mwilu Zwala Kumuna yo. Yonde ojali mama wa mabota. Kombo na yo na minoko na biso kojala. Yabikeke na bikeke. Mama Mwilu. Mama Mwilu. Celle qui nous a engendré les trois grandes puissances spirituelles. Les trois grandes puissances en une seule puissance. Tata Kimbangu Kiangani, le grand-père qui est revenu. Et cette journée, donc, sa divinité, quand Tata Kuntima Diengenda, la deuxième disposition de Tata Kimbangu physiquement, il avait dit Afki, Kimvouga Mama. Et le mercredi, dans nos territoires naturels, il y a ce qu'on appelle des cérémonies qui se font pour la demande. Samba. Samba, c'est Sambila. Sambila, donc, vous savez la consonne T et la consonne S, dans le Kimbangu, dans le Mandome, c'est la même disposition physique. Quand le signe est en bas, donc, Lukonzo, Lunsona plutôt, c'est S. Lukonzo, c'est T. Donc, Sambila ou Tambila, c'est la même chose. Donc, quand tu appelles Lukonzo, c'est S. Lunsona, c'est T. Donc, on appelle Sambila, Samba Isambanga. Donc, j'appelle. J'appelle qui? Tata Kimbangu. J'appelle qui? Tata Kunsima Diengenda. J'appelle qui? Tata Simon Kimbangu. Donc le Tout-Puissant, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui s'est reparti en trois, à savoir le Père, Tata Gisolokele Lokelo, le Fils, Pata Dialogana Kangani le Pacifique, Ntino Yenge, et le Saint-Esprit, Tata Kuntima Diengenda. Les trois grandes puissances. Ce jour-ci, du mercredi, le jour de Massa, parce que demain, on sera le jour de Nkenge, le jeudi. Le jour de Jupiter, Jovis Day. Donc jeudi. Le jour où nous avons décidé de venir sur Terre.
Et après Jovis Day, donc après Nkenge, nous avons Venus Day, vendredi. Et puis samedi, ils appellent Saturday, Saturne, donc samedi. Et finalement, le jour de Sunday, Ndele, ils appellent ça Dominus Day. Donc dimanche. C'est Dominique. Mais nous, donc je vous résume, en ce jour par exemple, on est dans le mois de Kundi. Kundi. Nous approchons petit à petit vers la fin de l'année 97. Parce que le kimbongisme, dans le cadre de cette science du Mandombe, on a ce qu'on appelle le Kimbangumuna. Donc dans le Kimbangumuna, Papa Simon Kimbangu, dans sa nouvelle organisation, la nouvelle conduite de l'humanité, il a disposé des choses autrement. À partir de la science Mandombe. L'année chez nous commence le 6 avril. Après le 6 avril, donc c'est le mois qui se chevauche entre avril et mai, qu'on appelle Kintombo. Quand on est le 6 avril, chez nous, nous sommes le premier de Kintombo. Batombo le diambo. Duda fi kama, batombo le diambo. Mbangu di ya fi kama, ya swe kama vanza. Mbangu di ya fi kama, ya swe kama vanza. Monoki mbangu kiangani, ngena wavelela. Mbangu di ya fi kama, ya swe kama vanza. Monoki mbangu kiangani, ngena wavelela. Beno bame, nuiza kweno, mpasivo. Mpasilwa kembela, beno bame, les miens, venez en Kamba. Venez en Kamba. Pour que vous puissiez bénéficier de ce bonheur. Il y a le Kintombo. Après le Kintombo, nous avons Nkiela. Nkiela se chevauche entre mai et juin. Quand nous sommes le 6 mai, nous, on est le premier de Nkiela. Après le Nkiela, nous avons Luanza. Luanza se chevauche entre juin et juillet. Quand nous sommes le 5 du mois de juin, nous, on est le premier de Nkiela. De Luanza plutôt, excusez-moi. De Luanza. Après le Luanza, nous avons le Sivu. Sivu comme Sivu, dans la saison sèche. Entre juillet et août. Quand nous sommes le 5 juillet, nous sommes le premier de Sivu. Et après, quand nous sommes, après le Sivu, nous avons ce qu'on appelle le mois qu'on appelle Lunkiesa. Lunkiesa. Lunkiesa se chevauche entre août et septembre. Quand nous sommes le 4 août, la journée consacrée aux jeunes du monde entier, dans le Kimbongisme, le 4 août, nous sommes le premier jour de Lunkiesa. Qui est ce Kingi Waout. Mais les jeunes, rendrez-moi gloire. Non, papa, c'est moi qui demande aux jeunes. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons monter en Kamba, parce que hier, c'était le grand rendez-vous universitaire, le grand rendez-vous universitaire, où Dieu le Saint-Esprit, avec son conseil direct, notre Seigneur Jésus-Christ est revenu sur terre. Parce que je vous disais, s'il vous plaît, hier j'ai fait un exposé à l'Ujiki, mon sujet était sur Papa Kisolokele. Et Papa Kisolokele avait dit, quand il avait montré Noé à notre doyen, grand frère, Papa Luntala, Père son âme, il avait montré à Ngombe là-bas Noé. Et c'est là-bas aussi qu'il dira à Papa ce grand frère-là, il dira, Papa Ntoula, il dira que Papa Mbenza que vous voyez là, Papa qui appelé Mvingidi. Mvingidi veut dire vingana, c'est-à-dire remplacer, prendre place d'eux. Et lui, il a pris la place de qui? De son père, Tatadia Lungana Mfumambanza. Parce qu'il est rentré dans cette transfiguration en quelque sorte. Et donc, tout à l'heure, je vous mettrai ces secrets divins que les trois glorieux, pour sceller le sort de l'humanité, avaient légué en sa personne parce qu'il était le témoin oculaire. Entre nous, donc Lunkiesa, nous les jeunes, la jeunesse, l'Ujiki, la jeunesse qui mongiste. Après Lunkiesa, nous avons ce qu'on appelle le Senzakamasanza. Le Senzakamasanza, quand nous sommes le 3 du mois de septembre, nous célébrons le premier de Senzakamasanza. Après le Senzakamasanza, nous avons ce qu'on appelle le Mbangala. Le Mbangala, s'il vous plaît, quand nous sommes le 3 octobre, date du procès unique, mais heureusement réparé 90 ans après, à Mbanzangungu, le 3 octobre, donc le 3 octobre, nous, c'est l'équivalent du premier jour de Mbangala. Mbangala, c'est le fagot, hein, un bâton, quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'on peut te... Bref, c'est quand les soleils tapent en Afrique.
Donc les Mbangala. Et après le Mbangala, donc, qui chevauche entre octobre et novembre, nous avons le Kumpwa. Le Kumpwa chevauche entre novembre et décembre. Quand nous sommes le 3 novembre, nous célébrons le premier jour de Kumpwa. Après le Kumpwa, nous avons le mois de Vila. Le mois de Vila chevauche entre décembre et janvier. Quand nous sommes le 4 décembre, nous sommes le premier de Vila. Après le Kumpwa, nous avons ce qu'on appelle Akoundé. Akoundé, c'est le mois qui chevauche entre janvier et février. C'est le 4 janvier. Le 4 janvier, c'est l'équivalent du premier de Koundé. Après le Koundé, et ce que je vous disais tout à l'heure, là, en ce mois-ci, nous sommes le mois de Koundi. Koundi, le poteau pour lequel nous soutenir. Et ce poteau-là, c'est qui? C'est Tata Kisolokele. Parce que la matière, c'est lui. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là, que vous voyez, l'univers. Dans les pratiques occultes, chétaniques, dans les petites églises de Lucifer, sur terre, de Satan sur terre, les francs-maçons, les Rose-Croix, les Maïkari, les Illuminati, ceux qui se disent que porteurs de lumière, en fait, ils sont porteurs de ténèbres. C'est des études de monde des ténèbres. Et donc, c'est ces petites églises-là, de Satan sur terre, donc francs-maçons, toutes ces fraternités-là, Rotary, Lions Club, toutes ces petites fraternités de Lucifer sur terre, où ils coptent des gens pour pouvoir les amadouer, et finalement, en les faisant miroiter un petit bien physique, mais malheureusement, c'est la corruption qui prolifère chez eux. Et donc, le mois, Papa Kisolokele, eux là-bas, on l'appelle le grand architecte de l'univers. Parce que hier, j'en ai exposé hier. Allez sur mon compte YouTube, vous allez voir, mon sujet c'est sur Papa Kisolokele. Papa Koutima Diangenda, bon, Papa Simon Kimbangu Kiangani, avait évoqué le 12 février dernier. Nous célébrons cette année le 105e anniversaire depuis que Dieu le Père s'est matérialisé sur terre. Donc, Papa Kisolokele, Lukelo Charles, le fort. Donc, son mois, lui, il est né le 17 du mois de 12, le 12 plutôt. Le 17 mars, c'est la date de sa transfiguration. C'est-à-dire, quand il reprend sa place en Kamba, dans son siège royal. Le roi des rois, c'est-à-dire remettre de l'ordre intérieur. Il va remettre de l'ordre interne dans ce monde. Remettre de l'ordre interne, donc au roi. Et donc, lui, il est arrivé sur Terre le 12 février. Et le 12 février, le 1914, correspond dans le 9, le 9, Ndungwa Piluka, on appelle ça comme ça, qui a voix d'Ieto. Le 9 de Ngonda Kundi. Donc, on est le mois de Ngonda Kundi. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 20, pour nous, on est le 17 de Kundi. Après le Kundi, nous avons ce qu'on appelle Kundi Gendene. Ah oui, mes amis. Ah là, c'est la naissance de Nkongolo. Nkongolo, il va naître le 22 mars. La deuxième disposition de Dieu de l'Esprit sur terre, c'est le 22 mars. Et le 17 mars, qui est l'équivalent du 11 de Kundi Kanene, c'est les deux grandes fêtes que nous avons. Et le 30, qui est l'équivalent du 5 avril. Et le 6 avril, donc, nous reprenons le chemin, l'autre sens, le Srinjombo, le 6 avril. Donc, voilà, mes chers amis, le tome est parti parce qu'à 30, je dois reprendre l'occupation pécuniaire. Mais vous savez que hier, nous étions en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où Papa Simon Kimbangu nous a gratifié avec son conseil direct. C'est la grâce que nous avons de pouvoir suivre ce qui s'est passé pendant la période des 5 mois. Et donc là, si vous voulez bien, moi je vais vous mener en Kamba pour être en compagnie de sa divinité, Tata Kimbangu Kontima Kiangani, avec son conseil direct. Tata Nwengisi, Lukufi, et Tata Mwandavella, notre Seigneur Jésus-Christ, Fumambenza, André Kiangani. Suivons mes amis. J'ai qui? Je vous laisse. J'ai celui-là. The Almighty God. Holy Sacred, Holy Spirit. Samantha Kimbangu. Allez, je vous laisse en Kamba. Allez-y en Kamba pour suivre le programme. Merci et à très bientôt.
Oui, oui, allô. Je reprends aussi. Oui, merci ici. nakomona tata mwana pe tata mali momosanto miso na biso mamoni batata na biso babimi nde ngonga ekoki po ete tomibongisa po ete tokoka kopesa biso bango nano mbote nde tokolanda baleson babokisili biso na mokolo mwa lelo tobongama po ete tokoka kokokisa eteni yango tokona batata na biso moto ya yokolongo le bapansement banza telama bazoto bana tokokaisa pasi
particulier Afrique en général, qui voit dans le Sangol, Nzambe Tata, un collège de Momo Santo. Si quand on s'en a fait, tout ça, ça m'a dit, on va faire un peu de n'a pas de mystère de abonner, n'a pas de Tata, Yamwana, Tata Momo Santo. Merci ya mingi. Nanti na été au kanisi libiso na mokolo malelo ya mardi 19 février 2019 pour être tokoka koya kolanda lisusu maloba na bino. Maloba mango mazali na encadrement ya biso la jeunesse na kati na lingomba ya tata molimo mo centre. Nzambe na biso totondi bino botondi na mayema so bokosala biso mokolo na mokolo. Sikati bikela mu bya mokili mu bimba biko bakosandela bino na kina na bolingo na bino tuma wana bino. Oyo bokolakisa biso na bikela mu na bino. Ya solo nzambe na biso ndenge okolobela yango ete so sali tozali solo bana ya mapambo libiso bana ya RDC. Mapambo ye na ndenge nini? Liloba ya nkolo Yesu na Matthieu 21, 42 à 43. Nkolo kalobi na balido ete bokondi ya likolo nga epai na bino nde tokopesa na libota mosusu. Libota mosusu nde oyo biso bana ya Afrika bato bayindo. Ya solo ndenge kolobela bo ete na mokili mobimba ndenge nzambe ya tele yango asili koloba kaka ngala mibale ya yango kuna epai ya mindele nde ya mibale awa ozali kolobela na kati na mboka oyo ya RDC epai wapi yo nzambe tata nkolo Yesu mpe tata molimo mosantu bokita richesse oyo eleki richesse ya mokili mobimba. Mais bafandi ya mboka oyo RDC bazali kososola likambo yango te. Bazali pe kopesa importance na likambo yango te ya kososola. Ete nzambe asila boya epai na biso bana ya Afrique tata molimo mosantu bopasi mokimbango. Nzambe te likambo likangami esika wana esengeli RDC azala liboso ya kososola likambo wana po ete ye azali kleto fongola ya développement ya Afrique. Nzambe akiti na mboka ya RDC bafani na mboka yango bazali comprendre te bazali kopesa importance na makambo mosusu. Bato mosusu nde bazali komona ntina ya likambo oyo biso toyamba na mboka oyo ya RDC koya ya Nzambe kati na mboka oyo.
il y a M. Frédéric, qui est secrétaire à Pape Jean-Paul. Dans mon candidat, il y a un communauté italien. Pour la sa valeur, il y a un RDC. Dans mon candidat, il y a commencé dans le 22 février 1999, sorti dans la sanité. Donc, on a la macamomi balé à l'objet de la tête dans le coma, dans mon candidat. Les camarades de à l'objet, jusqu'à aujourd'hui, les Noirs ne connaissent pas encore leur sauveur. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de morts, de maladies, de guerres chez eux. Et le Miami Balé a si les Noirs ne cherchent pas leur sauveur, l'Afrique sera tombée dans l'abîme de ténèbres. Nous avons dit que mon importance c'est les Cambodges, vous allez la RDC. Mais si ce n'est pas RDC, les Cambodges, vous allez voir les Cambodges. Nous avons regardé les Cambodges pour que ça solutionne le problème ignorance. Mais vous allez voir que de gauche droite, quand nous avons solution, il y a un problème dans le biseau. Nous avons un plan. Les conséquences, vous allez côté pas. Pas essayer sur le plan social, pas essayer sur les sciences, sur le plan technologique, sur le plan politique, sur le plan de l'amour. Nous avons la solution, il y a Vandiawa, Nambo, Kankamba, et le cinéma Asika. Tatamani Momo Centre, Salissa, Bana Yambo, Oya RDC, Kubana Makote Nabiso. Na manivo nyonso ba bazali kokamba mokili oyo tozwa bolamu parce que milita molai biso RDC to kangi frein ya bolamu oyo tuko yela biso pona nini kozanga kozanga kososola kala mundele esika azali ko regretter alors bana ya Congo démocratique bazali commission sur la vie nzokande clé des ali bango pour le développer pour bakokota na Afrique même mokili mobimba. Mais dans le RDC a dit que comme tu as bloqué. bloqué. Tu as dit que centre yoka le somawa. Mokili oyo ba so la yonde oyake pona ko bomsa biso. Oyake te pona ko pesa so kwati Nzambe ya kima nzambe ya bolemole yoyo. Oso na yote ngona pasi mokili zali ko so la te oyo ya RDC. Kati na banzembo ozali ko me lakisa makasi. Et des Congo et beaucoup de cela était beaucoup de l'écologie qui est en Moka Oyo. Pour que Kina et beaucoup de là. Kasi, puisque nous sommes en Afrique, nous allons tout faire les Cameroun pour bondir ça. Donc, nous avons Kina le Lengeni. Tata Mani Momo Centre, Mawana Yoka, nous allons Kosenga. Au tout cas, Mikonsi. Pour que nous ne pas les Cameroun, pour que tout le monde na kale wani vali kotelema sa Afrique peut ko ba développement biso ke bana Afrika to ko ba Holanda sima ya ba ko na biso pour être total à Yerusalem ya lobinini Yerusalem ya tengeni pour ko suki sanjame na biso ya lodi nzambe ya nzambe mitino nzambe to utufuila nkenda mumbange zivyokele tukayantesi ya zole ya tatu wabuhu batika kusali na batala ya mfuilu fulukila pe papa tudidi kwa nzambe to mpase wakututala beto kwa kutubadi na fulukina wakutuvana mana makutukontra mpase kwa Yerusalemu ya tunga sutumize papa babingi mutela mana bibe na mpase ufizika iso tukukansi nukululawo nzambe kasundwanga nzambe to tusadisa wote watukabandi labda batika kusalla mundu amabakala ya mwilu mamo batunga mu munawusa lelelo kangenzamu ye munovuva mope vomvilo ikondolo papa basi kusanga insumba kabisa zingi zikutulanda ndamna kinkondolo ya umwanda vela nzambi kala sadi sento papa mudoma zetu za wonso na pasi Yerusalemu ya tunga mwata katoka mu nkano mu mana masisa papa na lunga navo Yerusalemu kwa bitunga mandeko
pasizendo kazini mana njame tufangenda tufokoleo mnabombase mwani kata mwanda vela amen tamwe lokole kufuni papa mutuvana mukubiki kifaki
pour accepter ma camoneur se fungwani pour la nini Zambé a un programme na ya ndenge mususu elaksike tobunga nzela benzamba atikaka biso te makambo eza nango na maboko na biso me po toyeba tososola tosalela yango tozokoka te nzela eza ya kokamba me oyo baza na elembo bayebi ke nzambe apesaki biso promese nzambe apesaki bilaka mingi kasi fu tosalaka barecherche kono mosusu papa mfumalongo alobaka yango ete bajeune bosalaka recherche po makambo nyonso eza na bible ezali nzamba monene na ntango ozali kotanga yango ekolakisa yo nzambe alingi aloba nini nzambe asalaki nini boyepa tozokende biso osi tobunga nzela mpona nini tobunga nzela satan mpe alobi alali mpongi te abimisi bisengo ebele eza komema biso na mopepe sikoyo mokili si ebebi mpona kozonga na nzela tozokoka lisusu te mokili mobimba tokomi na mpasi mpona koyeba tosala nini nzambe alimisa biso po tozonga na nzela okanga moke tolobaki na mokolo yenga na ndako ya nzambe bato batambusi makanisi mpona nini papa abimisi kombo ya papa kisoloke mbotama na ye elo bato bakomi koluka kona koluka wana bokoya kososola mpe koyeba ntina likambo sikoyo tokosala nini po ete tozonga na nzela kozonga na biso na nzela nzambe aloba likambo biso totosa mpe oyo nyonso baza koloba na biso babandimisi oza na likambo koloba na ndenge oyokaki mokolo ayenga likambo ya 7 mwana abotaki na ndenge te papa kurutu mpe abotami asali deja 125 na makanisi na yo develope nani toyeba soki ndenge nini akopesa biso nyonso toyoki tolanda na kombo ya nzambe tata mwana molimo santu papa napesi merci na ndenge opesi ngai maloba nalingaki naloba boye surtout mingi mpona biso bajeune makambo mingi ya bapapa toyebi yango te yango wana ifo tozalaka kolanda makambo nyonso tu mpo bazongisa biso koya na babeko koyaka na mabondeli bandako ya nzambe kosambela mpo ntango wana bazali komibomba lisusu te mokolo ayenga ngai natalaki nalobi ya solo papa mibombi lisusu te ntango apesi chapitre wana na ebandeli bie na genèse 4 chapitre 4 verset 26 alobi su tokende na kaka na ebandeli bie genèse chapitre 5 verset 6 esika wana papa azolikola biso likambo ya botama ya Enoch oyo abotamaki na se sete azalaki mwana oyo aye kobotama mpona consolation parce que papa Adamu na Eva ntango babebisaki balelaki mingi ntango mpe Kayin ekoboma Abel bayebaki te loka kosala te suka nango nzambe lokola azali mawa na ndenge papa fumalongo akuti koloba nzambe na biso aye kopesa bango seti aye kobota Enoch me aye kobota ye na mbula nini na 5 ans ekokoincide na centenaire oyo tozokontinue kofete ya papa kisolokele Charles Lukelo nde esika wana na mitune nalobi ebongo ezali coïncidence ke na 5 ans oyo papa atangeli biso dimanche toti kofete fe na 5 ans oyo ebotameli oyo ya Enoch oyo azali kotosa tata nzambe mpe nzambe aki komibomba lisusu te mpo bazali koyeba kombo akobenga ye te aye kolobaki banda eloko mona ngai yawe
esika wana ntango na ekotambwisa makanisi ya lobi solo papa azofinga biso barecherche na ntango wana ntango mwana abotami biso so bamama toyebi ke soki moto aza na mpasi ya kobota to azozwa mwana te ndenge ezalaka mpasi ubien soki aboti mwana wana akufi to bana wana bakufi ndenge anyokwamaka me toye komona ke nzambe aye kokonsole papa adamu na eve malgré masumu basalaki apesi bango seke kokokisa 5 ans na ndenge toye kofete centenaire ya papa bisolokele enoki wana ekobotama na ndenge bapapa bazolakisa biso nde toye kotala ke solo nzambe alobiki azali yawe amibombi lisusu te biso bajeune toyebi ke tozalaka na batelefone so batelefone euti po toyawa ote telefone nange ezali verrouille ezosala te alors bapapa basete verrouille nde tokoloba na terme na biso ya bajeune bamibombi lisusu te balobi nkombo na bango ezali yawe donc tokoki kobelela nkombo ya yawe po te tobikisama po toyebake solo mpasi na biso ekesili alakisi biso yango awa na anniversaire ya 5 ya papa kisolokele tolingi bapapa basedevrie lisusu ndenge nini pamba te bazali kolakisa biso ndenge nini molimo esika evandeli papa président jeunesse auti koloba likambo ya motuya na auti kolanda so sikoyo eloko alobi mindele bango bati balobi yango nga nazali témoin ngai moko na université de montréal esika baaméricain batangisaka kuna bango nyonso balobi na biso boye ebandeli ya bapremière session biso tozala kosala baspécialité na bascience politique balobi vision holistique nalingi bajeune bakende otula soki botala soki elingi oloba nini donc mutu na mokili elingi oloba nini mutu azali na biloko misatu ezali corps l'âme et l'esprit soki nzoto ebeli il faut que nokomona bamédecin nzambe na biso papa simokimbango kiangani tozomonaki biso tokendaka yanda tozali na bohôpital na biso awa mpona nini pomba ta yebi ke nzoto soki ebeli il faut kende nango na hôpital amo wana soki ebeli ezali lokola ndenge tozomona bato babelaka maladi ya motu papa kotinda bango na kibanseke na hôpital na biso mpo tokake nomona bapsychiatre bapsychologue ebongo esprit soki ebeli yango wana papa ye kovanda na biso na kati na yerusalema sika papa afandi na kati na bonzambe na ye awa na kati na biso kote na maladi nyonso tozali kobela na kati ya congo na kati ya afrique toyebake soki tokokisi biso misatu na moko te tokokoka kobima na mpasi oyo tozali na yango te mindele wana baaméricain ntango nayebisi bango likambo ya congo ezali problème spirituel balobi effectivement parce que awa mpe biso toyebi ke nzambe aza kaka moko nde selo baculture ya motu na motu amipesi bakombo akeye epai ya babuda bazobenga ye kuna buda akeye epai bamusulman bazali kobenga ye kuna maome akeye epai bajuif bazobenga ye jehova akeye epai ya baeuropéen bazobenga ye jésus christ bawesani ke na nsima yesu alobaki ntango ngai nakei na kotindela bino molimo santo ye nde moto akozala consolateur na bino nde papa ye koya papa simokimbango kianga ye wana nde moto ayaki lisusu avec ye liboso avant kokokisela biso bitaka awa mpona problème spirituel wana eza mpe lokola na kati na mboka ndenge papa eza auti koloba mboka tozomona ti eza likambo ya kobomba lisusu te ezotambola malamu te biso mo kaka na afrique te me na mokili mobimba ezali mpo te toza na bapasi tozokende epai ya badoktere na nzoto kopesa biso banovagile bakisa bamalaria bakisa bacancer problème eza te soki tobeli bamaladi ya mitu tozokende okitana na bapsychologue bapsychiatre bazokosove biso na ame problème ezali te ebongo spiritualité totia yango wapi ntango tozobela bacrise ezali kosala biso tutu na kati ya afrique pamba te spiritualité ya motu eza lokola sapato ndenge tolobaka na banaki balobaka moto alati pointure na ye te akotisela nango feti te yo ozwi spiritualité ya yo te nzambe na yo te olati ye na nzoto na yo eske bokokokorde mpo kotambola malamu ensemble na ndime te malamu fo kozala na nzambe oyo azali ya yo oyo elobiki azali ya bakoko na yo oyo esprit na yo soko obeli ye yawe ndenge papa alobi na kati ya genèse ayoki yo mpe ayameli yo yango biso tokobenga ye yawe tokobenga ye nzambe molimo santo papa simokimbango ye wana na kati ya papa simokimbango kiangani bango bazalaki bango basatu papa kisolokele papa dialungana na papa diangela kontima bango nyonso bisatu na kati ya moko tozali na kati ya nkamba awa mpona baproblème spirituel na biso nyonso tozali nango esila tokomplete na bakisi tozali kozwa tokomplete na batraitement tozali kozwa moral tokomplete yango na makambo etemante mpe na kati ya mboka eza lokola mboka ezali nzoto ebongo sikoyo amu na ye ezali lokola bakonstitue bazokodirige yango tozokamwa moto akokosala mayele ndenge nyonso ntango akokoma kuna bapesi ye poste moya kotambwisa makambo ezali lisusu te paske mayele elongwe po eloko adisaki wana ezozanga biso ya spiritualité ya molimo santo papa simokimbango tozoyeba kondimela ye te na kati ya congo tozoyeba kondimela ye te na kati na biso
africain yango wana moyen nzoto na biso etambola na bolimo ezali te na corps na l'esprit ndenge bango moko mindele bazolakisa po te bainstitution etambola ifo motu atambola na nzela misato wana biloko sotu misato etambola ensemble po te tokoka koyeba kotelema po tokoka kofonctionne yango wana moto na ngai naloba na likambo papa ndenge atedeverrouille alakisi biso kazali yawe na sa 5e anniversaire ya papa Kiserukete nakombo nzambe totambola na papa na sisi. Merci, ma bébé. Et Kabo et le Mami Awa. Mon limone a dans la ambiance. Ça, mon limon, au connu au salon, les Kabo Mogote. Bon, on est bon matin. Salana, mon limon. Au salon, bisane la thé. Mon limon, faut diriger, à mon temps, ça y est. Yoki alobi bien molimo ezali tata simoti mbamo molimo centre ye nde azali ya suka 4e génération ezali ya nani elakisi te likambo eza na maboko na ye mapamboli ezali oyo bazali kotosa soki ozali kotosa na yo te mokolo wana koregrete soki nanimaka nanga soki nasalelaka me nzoto moto atambusa yango molimo sa molimo nzoto na yo eza na pouvoir te koningana mpe te soki papa kisonokela ayaki na manso alakisi biso nzela kabo oyo soki bapapa basalaki 5 mois soki papa mbenza azalaki na 5 mois aza kolakisa biso makambo ebele oyo tokoza koprofite nango po tobunga nzela te tosalinga yango ntango nyonso tozonga na nzela tozongi na nzela pasi oyo toza komona ekozala lisusu te bango bie bango te nzambe tata nzambe mwana nzambe tata molimo santu bazali kati na biso merci mama mini penda mwana na yo tolandi mpe toyoki monene ya likambo ndenge yango ezali mpona nga lelo natelemi wana napesi kola 5 mois papa mbenda ye moko aloba na biso kambo elakisi papa kisonokele tosisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Merci papa. Dengo pesi biso nzela na koyoka lisusu mai malekaka na 5 mois papa ndenge bazalaki oyo navali kobimisa lelo ndenge bango moko balobelaka yango ete biso nyonso tozali nde batemoin oyo tozalaka na ntango wana na bapelerin na biso bato ya nkamba ya kizungilika tozalaka nde batemoin ya makambo nyonso ndenge ebazalaki koleka oyo na kobimisa lelo bandeko na biso ya SPC bazali batemoin makasi mpe bayebi oyo bazalaka na ntango wana ndambo mpe faki oyo bazalaka ntango wana bakoki koyeba na bana ya Ajax na ntina kaka ya mbotama ya papa Kisolokele na mbotama papa Kisolokele le 12 février na 5 mois bapapa na bafandaka awa ezali nde biso bagene tolelaka epai ya papa mfumalo papa ndenge na kontiwa po na ntango wana ezala fete ya papa Kisolokele ezala fete ya papa Fumambanza papa Fumalongo ye moko kaka papa Fumalongo abakozwa parole bagene
tolelaka epai ya bapapa na ntina ya pasi ya vi na ndenge nini eke mingi totani toza na baplome ya ndenge na ndenge bamisusu mpe bayekoli bametie kasi mosala ezali te okende esika nyonso moye kozwa mosala ezali te et pourtant na kati na lingomba eloba mpe te bagene bango nde bakotonga kasi awa toyekoli toyebi misala mosala ezali te tokosala ndenge nini ya réponse ya papa Mfumalongo papa Dangenda Kontema ayebi bagene olobi mabe te et surtout oponi kaka mokolo oyo ya mbotama ya papa Kisolokele. C'est vrai ndenge papa alobeli yango ndenge mpe likambo oyo mamina auti kobimisa awa réponse ya papa Mfumalongo papa Dangenda Kontema ete papa Kisolokele ye nde mutakozela bino solution na ntina na misala na bino ndenge boza na baplome ye nde consolateur na baplome na bino ndenge bozwi na metie ndenge boyekoli misala ezali te ye nde consolateur papa te ye nde mokolo ya basosiete nyonso ya mokili mobimba papa Mfumalongo alobi ete asengi bolimisi ba papa Kulutu limisa ngai nazali kotrahir yo te me ezali boye papa Kulutu ya alobi yo oza matumboli papa Mfumalongo alobi te naza matumboli te papa Kisolokele yo oza na pouvoir ya korekomande mutu na société nyonso oyo olingi na mokili mobimba alobi ke surtout na RDC na ntango na Zaire la n'en parlons pas papa Kulutu ntango ayokaki nde mwana alobi ya solo olobi mpenza ya solo yango lelo tozali komona bandeko na biso na LPP bazali koya ntango nyonso mpo na 5 mois wana papa Kulutu alobi ete ngai nakanisaka mpona la jeunesse ya mokili mobimba mpe surtout ya mboka na biso kapapa tukemboso bazali wana ndenge nini papa Kulutu na leta ali kozwa likanisi ya kosala ye LPP mpe na kati na lingomba ndenge atiaka bacentre ya formation bana na limete mpe na bongolo oyo bapapa tukemusa bazali kotambusa na bongolo yango na kosenga nano papa Vudile aya nano liboso ye LPP wana elaki forme na nani elikanisi nini ye azwaka mpona koforme centre wana lelo tozali kotala ye LPP wana eke presque na RDC mobimba soki tozali kotala ndenge bato bazoyaka wana bamindele makanisi nini bazozwa susi nini bazali kozala nango mpona la jeunesse papa okomwe tata mwana mpe tata molimo santo botondi nzambe na nga nde opesinga parole soki otuninga motone oyo etali INPP tokoloba ete INPP eza ya abréviation balobi Institut National de Préparation Professionnelle donc ezali classe oyo bakoyekolisa bato misala surtout oyo etali misala ya maboko institut wana mokeli nango eza nde
Papa Kulutu, oyo tozoko fêter 105e anniversaire. Point ni misala nyonso na mokili mobimba ezalaka développé na classe ya likolo te. Eza nde classe ya maboko nde développaka mokili. Bamindele mingi oyo bazalaki ke babanda kosala na basosiété na biso nyonso bakendeki epai na bango. Donc tozalaki sikoyo na retard. Lokola ye nde mokolo mosala na ye amoni ke non, il faut informer bakongolais oyo bakoko koremplace bamindele wana na bisika oyo babanda kosala. Nde ntina akelaki Institut de préparation professionnelle na ndenge olobi nsima eye nde mpe kosala ndenge patike moso na yo baolobi ezala 13e rue ezala bongolo. Même misala nyonso ya basamble na biso oyo posa ete moto na moto ayeba mosala oyo akoki kosala. Nayebi te mpo ne olobi ke mosala wana ifale esalama lelo oyo mpo na continuité tata mokonzi ya bule yawe ndenge toafandi awa aye mpe korenouveler likambo yango pour acréer centre de formation professionnelle awa epai na biso na Nkamba. Eyo kotombe sikoyo tobanda kobunda mokolo nini bana bakozwa bakreve mokolo nini nzoka nde banda kozela 105e anniversaire mpo likambo wana esalama. Kimanyisa oye mokeli ndenge tolobi ya UNPP eza nde papa Charles Kisolokelo Lukelo moto asalaki yango na ntina wana. Nayebi te papa. Merci. Kokadi wanda kuenda kukantu kadi wanda kungapi kilo fyanga daga tukulia. Papa kulu tutang asali ndengana alobi na papa mfumalongo papa dangeza kuntima na ndimi ndenge otrahir ngai kasi na kosenga yo kaka likambo moko ndenge nalobeli yango te nazoloba boye faki oyo bazalaka sango wana na SPC bayebi très bien ndenge nini esalamaka. Alobi papa kulutu nayoki kolela ya bajeune me nasengi oyo papa Fumalongo opesa ngai bato mibale opesa ngai bato mibale oyo nakopesa mosala mosala wana nakosenga na bato wana bato oyo bakosala na ye avant aengage bango ngai mpo nayeba. Donc pesa ngai bato mibale mpona ye société bato wana soki opesi bangonga bango bato wana oyo bakosala na bato wana bato oyo bafumana okopesa ngai bakoki koengage bato te soki nga nayebi nani bato wana te. Toyokani oyo toyokani ali mosala wana epesameli na SPC misala mibale wana ndenge papa kulutu asengaki ete moto ayambo na kopesa ye responsabilité na kosala na kati na INIBRA na kati na INIBRA mpona kosakisa bato na lingomba esengeli ete na baparoise nyonso kimbalisi ya ville de Kinshasa tokotia bakioske soki tosali bakioske tokotia bato na bakioske wana ngai moko Kisolokele nayebi ndenge nini na kosalisa bakioske wana ndenge nini na kotia masanga sukali na bakioske nyonso wana epuis babanda kogere na kolakisa bango ndenge nini babanda kogere ya mibale tokongola caisse d'épargne
ngamoko na kolakisa ndenge nini caisse d'épargne wana ekotourne. Toyokani au toyokani papa. Kaka na popa wana papa Fumalongo aponi des responsables. La des responsables aponi bango yo musala na yo kusala bo. Yo kana ile ka kusala na bo. Yo na caisse d'épargne yo kusala na bo. Toyokani hali. Boke de kulala kosa lobi na tongo toyeba ndenge ni kusala. Il y a son téléphone, il y a son téléphone, il y a les posters là qui sont accrochés au mur. Puis la tablette, elle est fixée sur le mur avec le téléphone qui est branché. Ouais, ça parle, ça parle, là, c'est pour le causer. Écoute, on verra bien, tout est étalé sur la table. Avec les assiettes et les os sur le site. Par contre, il est parti en haut, il doit pas toujours être nettoyé. 2 heures par semaine. Très bien, les Kambango Ndenge et Tambolaka. Ce qui n'a pas sonné, papa, qui fait un bon son. La ville de Kinshasa, Ndenge, papa, comme ça a été, et Zala, la paroisse, Nyons, qui m'a mis la ville de Kinshasa. Parce qu'en haut, le parquet, putain, il a pris une sacrée claque. Hein, putain. Là où il bouffe les mecs, putain, il est tout. Mais je pense que ouais, c'est pas. Consolateur na bino yeyo yete kola ba compagnie mobile mobimba yete accompagné de l'audience na limite kasi soki bachoni mokonzi batu oyo yo koengage ngai babango nanu avant engage moto oyi fulani nalingi natya ye epai boye fulani tolingi totinda epai boye toyokani oyo toyokani eketi ndoko soki koloka kolala na butu wana bango barekrute bato malgré baza kaka bana ndako malgré baza bana ndako tokofuma ndoko azibi malgré baza mpenza bana ndako malgré bana ndako me likambo moke oui papa tokembo merci papa ndenge opesi maloba na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu makambo papa oshi koloba awa ezalaki mpenza ndenge wana papa kulutu ndenge na masolo ndenge papa oshi koloba awa aponaki bato mpo batia bakioske mpe basala bamosusu akenda inibra ezalaki likambo ya kokamwa me ya kokamwa mingi te pamba te bato ndenge tozali kala ndenge tosala mbaka mpe mikolo oyo okomona papa alobi te moto aza kolobaka ngai nde nako mokonzi na makambo nyonso ngai alo eza kosala mpasi mingi ntango
ntango papa alobi ke nakopona mwatu na baparote na biso bakotia bakioske mpo te kokosalisa bato papa yebaki ye nazali koloba kasi ndenge nazalaka bauti otangela biso makambo papa te koloba awa makambo ya kobotama ya Seti na Enoch na ndenge Adam na Kaye na Abel sabaki Satan akoyebaka makantango nzamba misiri kansi Satan tindi bawo ya ye ote babebisa ekomaki mutu na batwana naipa koma na bame awa na kupesa bakombo te pona nini ezalaka komona so opesi kombo ale moto epeli tolandelaka ndenge papa oti kolobela awa bato wana ezalaki ya solo bapesa bango bakoaki ngai mpo kotuna mitule bato bakobaba bapesi baoti patro ¿cómo es que va a pasar?
bana pe pa jeune nde to ko kola bazoro na soke soki ba okokite kedena bakinde na classe ma koko comme ça kuna kina zomwa mayele mpo eza na classe ya bazoba nzoka babindele ezalaki secret bazaki nango balingaki te mutu mwindu ase développé nzoka nde soki okenda mikili ya poto okomi kaka okotala ndenge mboka mo etongami olobi ke awa bati mosala maboko bango nde bato basali misala epa na biso bamindele baboyaki kobimisa secret wana mpo na nini towelaka kozwa soki ozolata cravate olati costume oza na kati ya biro ofandi tala classe ya bato mayele nde yango wana nzongo nde vrai buzo bande bakotaki biso na motu nde yango wana eloko moko kosala ezali te mpo feri ofandi ndako na yo nana kotongela yango ntango yo ofandi bilanga nana kotongela yango si lelo oyo toza na basekeli ya makambo wana ezala biloko kolia ifo ezala liboso yango uta na poto nzongane kuna na poto bato balondaka basaka bilanga kuna na poto basaka élevage kuna na poto bamaso bazali baménager bazali baferrailleur bazali bamécanicien bazali kasi awa na biso babite soki okei oyokoli kosala na ozazoba yango nde totikali mingi na nsima bato ebelebele bayekoli basali misala maboko eloko moko po basali misala biro babiro misala ya biro ezali te esoki mpo oke na poto nayebi baninga mingi oyo bake na poto basali balicence bakokoma kuna mondele akokamata ye nana oliaka ota frere na ye akokamata yo poko nosala na kati ya biro na ye akosala yango te yango wana bandeko makambo papaka koloba ezali bongo lolendo nde ntango balobi na bango ke yo lobi okokosala oleba zila baka na otuna tubapurutu na kosala ndenge nini bango bakoma otambo na bapapi na maboko papa na suki ya ndema makambo ya bongolo kuduezo merci papa tokembos ina nde batémoin makasi ndenge bofandaki na bapapa tenda kwenda moko yango te tozali kozwa nde mayele ya solo lobi badiscours etangamaki awa na ndenge papa simokimba ojangani azongisi centre de formation abandeli mpe na nkamba lobi ezalaki esengo makasi ti lelo ndenge biso nyonso tokangami foto na papa mokonzi ya bule ezalaki esengo makasi mais biso bato tozwi babreve wana na baformateur na biso bato toyekoli ndenge nga na lobela yango na ntongo toza na niongo monene pamba te soki totali po ete tokóma na esika oyo tokomi ete tozwa babreve ndenge papa mokonzi ya bule abomisaki centre na ye po ete tozwa babreve ezala biso tozalaki koyekosa ezala biso oyo tozali koyekola bacroc en jambe ezalaki makasi boye te papa préfere bacroc en jambe pamba te tozali komisalela na biso bato tozali kotambusa na biso bato tozali koyekola tozali kolanda te likambo oyo tata mokonzi ya bule papa simokimba ojangani azali kolinga mpona biso oyo tozalaki na centre ya formation na biso baformateur so nazoloba boye tozali kocomprendre tozali koyeba tala na likambo ya tata nzambe azali ezalaka te abimisi likambo na ye na mokolo na yenga ya 150
5e ya nani anniversaire ya papa Kisolo Kende. Année ya papa Kisolo Kende. Ayeko kipesa likambo na ye mpe ayeko pesa mpe kaka bapreve na ntango oyo ye alingi. Mais soki totali bakroke en jambe ezalaki mabako ebetami mingi bana kutu bayoki mpasi bamisusu kutu baye te balobika bapresa ngo ekomi kaka o bokende boye ezwami nango te boye te mapapu makasi kasi nzoka nde likambo ekangami na esika mosusu ye mpe afandi na ye ma ye mpe tala epesa mpusa verite eti eza boye afandi na ye afandi na ye yango tokani nde kopesa na mayele nalobi yango malamu na biso batambolisi na biso toyekoli tozala mayele na esika wana oyo ndenge tobandaki kobebisa osala boyeboye te basusu nazwi bana namemi bango boye anasala eza bana na yo te bazali nde bana tata molimo santu te te oyo azali koyebisa ne mosala ntango yakomisaki likambo na ye ke azongisa ekole yango centre yango nanga apesaki elikasi ye moko koyima mingi na bana papa kutukutu bapresa ngo kutu kaka apesi kaka bato mibale kaka mesi soki na kasiti oyo kaka ebandeli atali biso motema soki tokotosa ye ndenge alingi papa ndenge nalobeli bakoka njambe ezalaki makasi okomba tata mwana mpe tata molimo santo ya liboso papa bolimbisa bana na bino ezala bana classe ezala baformateur ndenge bolobi mabako effectivement ezalaki mingi ezala bipai ya bana classe ezala biso batambolisi na banza barapport ebanda kokomela yo tout le temps mais lokola tolobi limbisa biso makambo mosusu mpe ezalaka bolingo ya bino moko banzambe na biso mpo tolingaki ete esalema na ntango wana ndenge bana babanda kolinga tosali ntango molai 8 mois bamosusu 10 mois bamosusu 1 année ifale esalema tosala boye ekosalema te tosala boye esalemi te mais na ntango oyebisaki biso mokolo wana ke le 12 tolinga te ekozala papa toza nano na nini te na kosala tout pourvu que le 12 na fete ya papa nkulutu tosala remise ya bacertificat kape nazwaki ya solo mpe eza malamu parce que papa kisolokele ye nde mokili ya INPP ou bien ya classe ya maboko eloko nalingaki nabosanaki eza nde na date ya le 29 juin 1964 asalaka yango et puis avant kuna na cadre ya l'état mpe azalaki ministre ya travail donc ndenge tolobi eza mosala na ye na l'état ministre de travail ye moko akeli kelasi po ete mosala ya maboko esalami sino mpo oyo olobi une fois de plus papa bolimbisa biso na bana na biso encadreur na bandi bolimbisa biso papa ye moko aza koyoka papa ye moko aza koyoka merci papa tobangi soye papa alimbisi biso tobeta maboko kasi tozongela lisusu te ngai nakobakisa boye mpo papa makanisi na ye ezali ete mpona centre wana misala nyonso ndenge alingeli yango
informatique au banini projet sont devenus projet ya mokonzi pour les arbres. Il faut te dire que là qui Congo baoye bayebi ke Congo te boya ata soki otanga te tokobandela na alphabétisation oyebi kotanga mpe kokoma otangi kikongo baoye balingi kotanga français anglais to portugais wana eza mpona bankota mpona misala sikoyo ya maboko lokola mikolo oyo mwana nyonso alingi azala liboso ya ordinateur informatique eza kuna na bafiliere na ye nyonso tozali na construction ndenge tolobi papa alingi totonga mboka me mboka batongaka yango na bato ya français te ya anglais te me bato oyo bayebi mosala ya maboko ezala maçonnerie ezala menuiserie ezala mosala nini kote mpe mécanique eza kuna d'ailleurs ainsistaki mokolo wana alobi me nazo komona motuka te puisque asa prévoir makambo ya auto école topesaki ye eyano apesaki biso mpe eyano yango wana boyokaki na discours ya dg alobaki tozo koredemare bafiliere nyonso oyo eza wana secrétariat mpe mpo mabiro na biso nyonso ndenge tosalaka mosala eza na banorme oyo administration asalelaki donc bazongisi mpe problème ya secrétariat kuna tozwi mosala ndenge olobaki mokolo wana ya esthétique mpe mpo bajeune mingimingi balingaka makambo ya esthétique ekozala kuna coupe couture mpe eza kuna papa tokutanaka mpe na bato wana olakisaka biso oyo bayaka liboso bazozela kaka mot d'ordre po ete baya koyekolisa afin nakodevanse peut-être te batata wana bamosusu inspiration kaka akota na ye classe te mais inspiration ya bango moko batata nzambe azosala makambo donc mosala wana mpe ezali bref misala nyonso oyo ezaki ya maboko oyo etongaka tukibisanga ndenge bya yenwa kuna koti yaza komela koti ya agropastoral mpe ezali donc soki makambo wana nyonso esalami proposition ezalaki ke biloko wana oyo ekosalema awa tosala yango transformation donc ndenge nini tokokotransforme biloko oyo toloni mpe toyekola ndenge nini tokokosala conservation mpo oyo nyonso toliaka esalaka peut-être baane mingi baosanza ebele avant ekomela biso po toli yango mais oyo na lisakisa tata molimo santo nayebi ke banda kokambwisa kaka bato mingi donc misala eza mingi ndenge oyo tolobi papa mpona mpe kolamba na koservir wana kutu baoyo nyonso 500 mobimba oyo bazalaki awa bayekoli ndenge nini ya kolamba ndenge nini ya kotanda bamesa akotanda bambeto ndenge nini ya kosala mpo sekre moko bilamba na biso mingi ebebaka tolobi boye na boye ezalaka na basigne soki omoni signe wana oyebi yango te okoki kotia elamba na yo na mai alors ke wana bapekisa kosokola yango na mai lobilobi kuna surtout bino bamama soki papa apesaki yo yango ndenge wana ye akomi kosilikila yo yekola oyeba elamba wana basali yango ndenge nini estce nako konika yango estce nako kotia yango na savon ya poussière estce nako kotia javel po biso do po elambetela il faut kaka javel te donc soki bolingi okoma kuna koyeba ndenge nini bokokobebisa bilamba ya mibali na bino te na oyo ya bino moko na ya bana donc o wana nde mosala bana biso oyo bayekoli surtout oyo ezali pâtisserie cuisine européenne cuisine africaine cuisine congolaise wana tolobako te nabangaka mwa petite démonstration esalamaki lobi lere bazwaki bacertificat na bango mposi ezalaki ke préparation ezala mwa makasi tosala buffet ya monene talaka moja kuvofuili montango na mukimpoto kunzekela mukimpoto
miji muntango wena mukimputu undigira mukimputu eka ko mukimwa ko mukimwa ndiji dibe mukimwa ko mwenye mbwa makakala Ajeno oye baba oyo kasanya ndo kututa kikombo wa Logala chiruka logiri Tasi jile papa mmoja mpeshe jiba wa memo kwa kuja kwa memo kwa sangi shika bijibana bete bila kasai bitu mwabeo ni baji mwabeo ni biji nyabi nyibwa mbandi jile mwabeo kwa memo kuleja mujimu utugia ni pepe wenzi mujimu hao bijibangu kwa ne papa chande kisolo kedo yeye mutu mudomo rinda Cinto ci vuole dire Institut de préparation professionnelle à l'INPP. Wane balongisha bana mijimu ya bianza. Wanu mijimu ya bianza ki muji muntu wenzela chitu tupidira development wajitu. Kiwa chini papa mkondo wakule mulo kwenye kabiji ano kada saga kune kukunga yeluseli. Kadibo bikila centre de formation professionnel d'Encam. Mbele bilongo limbe malo abonyi adilamu adikome bilamu akudima akufunda mikali akulonga ni myakolo kikana muntu muka mmalija nisilo bachijala kujimwa akulu kujifundisha waligalo longisha byenda bato libasikolonga chilu balibasikolonga chikongo Bogo tukadoma ne kwele chikongo. Bajikaba ibamenye mukano, kaba ibamenye kufunda, kaba ibamenye kubala. Bajibalwa ne bebesha madongisha ubwane, balonga bya kwa kubala, balonga mwa kufunda. Shiti mwa kwamba bala ja kunya ati mwa kuno leja, kaji tejwani kushikitela mwa beo, watesi kukeshi ku kinyaje chikolo bolo, kuje fumu Yesu. Sasa ndio papa ndio shakira. Kajeno ye. Mukolo bandinga na yenyoso alobi sasa kijira. Elengo de batusha opiti, aksanti, merci. Thank you. Bongo babo. Debe torobaja zakasaya. Kashidogo la fandi na gamba banda 1970. Na 74 de toto. 74 yenye toto. Kibelo. Kibelo na Kikongo. Beti na yepe asale mona kisanga kuna pesa koje kuna Swahili. Alors donc ma voix. Merci toto. Merci vous de vous. Cher toto mon ko bosse moi na banda de. Amen. Papa ngatu sijambo mwini ana sina vonje songa na tutasonga na yangonde baba niko senga biso tango nyoso ete tango papa vani konoba eza la mkono na inga eza la mikono nyoso ndenga monobaka yo toujours mardi biso ba jeune tona taka malomba ya papa alobi nini alingi nini denge mama mimi alikakia wete papa fumalo obanda ko batango niso ko sala ba recherche so ba jeune papa na tango alobi papa ni ko lobanini alors ko kanisa ko développer una idée ya balamu ko ko sala de contraire yango ndizo pesa kisomaye oui papa na kumba tata mwana beta tata mo santo na lutumu ya bapapa mukolia yenga papa benga kibiso apesa kiso chapitre wana totanga tango tolobela tango esika moko tokosanaki Adamu abotaki bana mibale ndenge toyebeli kayena Abeli